Jael Show, René Abiri, a sukoli yoko sukola. Tang mosusu na video wana, oyoki penza biente. Ngai lokola na yebi yo, olingine susu makambo te, na ye on explique yo. Ezakaka ki gentillesse quoi, Jael Show. Na ye ko yebisa yo, ndenge ba saboli yo. Na ko explique yango na mutema malamu. Yo pe yoka yango na mutema malamu. Mais sombata kiso ya poussière ya tension ozanango pembeni au kao. Mende esale lokote ekoleka nango kaka. Yoka nga pona ko explique yango vraiment na détail. Ndenge ya yo René Abiri asasi yo. Bon, na moni pe bakamba lobi wana a popoli yo te asasi kaka. Ndenge basasaka ntabako oyebiti pona batumba bateka. Telimbisanga pona koseka. Yako yoka Jael. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Jael, oyebi ba bengi yo kombo moko. Ngana kamwe. Oyebi ke René Abiri lobi ozandoki. Donc c'est-à-dire que Jael Show, je comprends qu'elle s'est fait révéler son état d'esprit, qu'elle est une sorcière. Donc c'est-à-dire que ceux qui sont yende, azali derrière liwe Charlie Mobutu, voilà to s'en charger là. Et bon nebso mbala mo makasi bo. Nakini ke banjira misatu te. Alobi oza ndoki. Soki olobi makambo wana parce que yonde mutu e koko zala yo mukolo makambo. Wana René Abiri mutalobi bon. Et loko musu ekamwisinga Jael. Yo pe boni boyeko. Otikala okabela René Abiri ata maite. Yangwana zolo ba pezo mela maite. Pozo kanisa azana oliboso. O nazo ebisa ndenge makambo zolo bakuna pota mususu yo moko loba bato belé oloba na français bazo comprendre te. Oloba na lingala bazo comprendre te. Oloba na anglais bazo comprendre te. Yango nga na ye po yo o comprendre makambo nga na loba. Yango salaka be mission olobaka papa robot alobi boy. Yango nga pe na ye lokolo comprendre na lingala o yanga na ye kaka na ebisa yo. Yo okabaka te. Ya banda ko zolomona vani na ndako. Azoloba lelo na kosala nini. Ayoka Karina bengiye. Abiri na saleli yo ji. Soki nga na nzala na palo mona na bengi Karine ba saleli nga Orange Money. Oye detoxika ka. Oye sukula makila. Bon yo zoloba sikoyo makambo poison. Siko Abiri azoloba Karina zako bengaye ba saleli ji. Oye sukula makila. Yango pe Abiri azokola teko. Nzoka jia mela ya Karine Mokonzi. Me yo siko Jael Show. Oza penza na baninga mibali. Alobi yo kuto bandoko eliano kapa Karine Mokonzi. Ye moko Jael Show bandoko elala, abandeko ke kolia na ndako ya Karine. Olia gagaka kuna. Soko ozwi ti awa, omona po lingili pa mobimba. Soki pe era kolia. Karine mandako sala boule moko batie na kati, bo bandozwa okozwa kwanga zwa. Me yo lingi ba kata ba tartine. Po penza omona bango bazwa moko yo sikozwa ba tartine. Makambo ba tartine c'est sila to komana ba boule. Bo bino kuna bo komana ba boule. Jael Show. René Abiri makambo lobi. Bon, tiaka na yebisa yo. Mais pourquoi yo sous sala 3 ans? 3 ans mobimba. Pa ya Roger Ngando. Yango bosa na kombo neteko. Kama no kanto sala soki 8 mois, soki 7 mois. Mais René Abiri lobi o sala 3 ans. Mungwa te.
azalaki na libala bazwa ye balingi ba honorer pa Roger Ngandu batio na ndaku zemi te tu afanda na ndaku 3 ans ata so ya tamuwa. Est-ce que yo bana ko lambela Roger Ngandu biloko ezanga mungu atondenge? Hein? Ah, j'ai li choué. René Abiri penza na janvier bango mu bakote la kayo. Aleli hein. Modèle aleli bana liboso na mona. Aleli. Yango j'ai li show. Ngai nazolo bano na ndenge ya famille. Ozomona nazo bengo penza kombo j'ai li show. Actrice congolais. Non, actrice sud-africaine d'origine congolais. Pas na Bango, ils sont en Afrique du Sud. Ils sont même pas na Congo. Na lobi bien. Alors, ndenge mo pe makamboyo, ya René Abiri na zolo ba pekaka ndenga lobi. Pourtant muso lingala ne okoro yokate. Jaël. A lobi lisusu ozaki ne sika kolala te. Ah. Poye Jaël li chose ala pe na ndaku te yemo ake kolala na ndaku ya Afilora. Moko pe ake ajembe ya lali na ndaku alekechu. Jaël. Bongo bambongo ba ndako tindelo la champagne. Ozo sana ngoni. Champagne chaque semaine ozo tindelo mbongo. Ah Jaël. Yo nyoko la bandeko no boye. Ah. Kolo. Jaël. Sera tela mutema ko. Ata biso okipe biso te me kipaka bandeko no. Hein? Olobi bien yo moko na mission le kaki. Maman ana lukoki tanga belaki o lelaki. C'est quoi comment récupérer? C'est quoi l'ingo tchangambo na biso? Bon, tchangambo na abire. Même na abire ko tchangambo te. Tchaka ngambo na yo moko. Ah, Jaël biloko salake. Abire alobi lisusu nini? Ah, ozaki na ndaku te. Lelo la lipa le ketchu. Lelo la lipa Cynthia Wadol. Wana tango bobimi pa ya yango bosa na ka Roger Ngandu teko. Obéa ye komoni. RJ. Vous avez tous les films, mais nous mis ça tout bien dit. Na 3 faces à Jaël Show. Et ça 3 faces, non? Ah, Jaël. Jaël. Oui, bien que nazo kamo. Bon, nazo kamo, tiens. Pour yomo mito bande ko loba. Rena Bira yoki. Mais na kanisa lokola Rena Bir. A vandi. A lobi. A leli. Na kanisa yo. Sturo yo. Soki oke signé contrat. Soko za mwana mayi. Bon, za mwana mayele deja. Yo moko loba kiango. Oso laka na bata mayele. Na mayele na yo oyebi deja. Soki oke signé contrat. Koluka jamais. Obenga wata na telefone. Po toure le kaki. Yo moko loba kiango ke. Soki kaka wata loba ki nyen. Na telefone de signer contraté. Touro vraiment ko signé te. Soko lingi to sala boy. Nga na kozwa numéro na nga oya Italie. Na tche photo wata na komi Watanabe. Yo ko benga, o comprendre. Tango ko benga, nga na répondre signé. Na bisi batwa. Oyebisi nga makambo lingi na loba. Oyebisi nga avant. Tango ko koma kuna o lobo zo benga wata. Tango ko fina batali kombo, batali photo, o bengi mbala moko ebimia wa wata ngai. Ale mbala moko na bisi o signé na solo na batwa. Pokuna ko mekate soki abira ekoloba aleli ezani tazo lela na compte ya Timi Wata ou bien na compte ya Yemoko Wata po lobi bien aza fanatique ya Wata aza na Timi Wata te. Alors sokwa leli po oyo bozo lobela kufaki azalaki litoi ya mokonzi azalaki neti litoi ya Wata donc ndengi Wata azalaka wana atika na litoi moko. Ah, Jaël. Est-ce que, tant que on a la réunion na bino et réconciliation, au loba qui bandaki 11h, ti 20h, mosala nzamba sambeli, mais loko ni etindaki yo vraiment, oya koloba. Koloba teke émission na salaki, yango mte tindaki yo. Jaël, non. Soki nga na sali émission, et sali yo pasi, tuna mama ana lobo tshaki basinga wapi ozwi basinga obano kanga kwanga oyo azosala soki ya salite yoke nika ekolongolo babiloko wana na mutu d'avance même ndenge ozoka émission oyoyo komelano enote soki oyoki passe
sala musala yekola po soki mokolo kosala penza kuanga atosali kaka 5 kuanga yo moko niki yango yo moko tokisi okangi basinga makambo tu okomona mama ana lokoki akobela susu te okomona champagne akoyilo penza siko champagne no bamelaka okomona jo lukoki akomemona voiture azotambula Cape Town nyonso azobeta ping okomona prince lukoki akosala nzembo uniquement mpona yo okomona promedi akoya azwi baketi no nyonso wana oyo lukaka batya sirage ya tieli yo sirage mpo ndimi te okomona bebe gaga akotala yo azoganga papa robo papa robo papa robo po okokola mbakwanga Jael Jael René Abiri penza mwana mobali na bato tu o bayebi ye kayinaka alobela Karine mabe balobi na non René Abiri tu as bien parlé ba tiens même commentaire qui n'était là kuna na sepa nanga René Abiri ba féliciter bisika zawa na kutu akanisi baji aparu wana lisusu yoka bien Karine lambaka biloko soki René Abiri akelia te batindeli biloko mama ye engai Jaele yo maréchal ndengeni ngai Jaele show ba maréchal bakabaka maréchal Mobutu soko tuni ba Chirac akabela bango na nenga osakana te mais yo ata mai ozopesa biri te ata bombo oya nzete basalaka na sukali basali zingongo bakundi na mabele bakoti nzete osombela abirite atali dame osombela abirite ngaya Jael mais pourquoi bana ko côté là pourquoi penza abira bana ko lobela yo osala kini yango abira lobi ozandoki ngate abira lobi ozandoki c'est que oamvutaki bango bakotelaka yo po koma abira va na ndaku azoluka biloko kolia Karine mwasi abote ya ndenge wana abengi abiri ya kozwa biloko kolia nzambe na ngai abiri basaleli ji o babengaka ya detox esokolaka makila ekomi pembe makila ekomi ya bujene ngai Jael mawa Jael omoni yo tala réconciliation c'est le bien na réunion pe ndenge koti oza bien kombona Jael show papa Robon Dimiango musala no ya acteur papa Robon Dimiango 3 faces de Jael show papa Robon Dimiango bon beauté na okuti na Dimango bandakala ki maréchal no na Dimango bandakala metala komba munene abire ko peso oza ndoki tsor ngaye mama Jael ngai Jael mama na ngai te o eza pasi nga mpe nakendelelaka nalela me nga na kolela mpo ndenge babengi yo na bire yo kolela te nalela na place na yo ndenge nzemba watela nakelela soki nga na nzala na palo mona na bengi Karine basaleli nga Orange Money mbongo komi na pale soit biloko kolia biri ya kozwa biloko kolia na kepe na zwi biloko kolia na olobaki ezalaki ta mosu empoisonné mais non Jael. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba ça dans la zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.